députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand qui quittez les groupes armés, je vais le dire. Allez, bienvenue mesdames et messieurs. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Massolona de Pité, nous sommes le 26. Hein? On est le 26. Ouais. On est jeudi 26 juin 2025. Massolona de Pité. Jour J, mois. Quelques heures seulement. On va parler de l'accord de tous les enjeux. Accord au co-signé aux États-Unis entre le Rwanda et la RDC. On va parler de ça. Tokotie la bino maloba ya Trump. Azolo bela makambu ya Iran na Israël. Azolo bela RDC na OTAN. Masolo. Bino bande kovozana Belgique. Le ministre de la Santé, c'est aujourd'hui. Roger Kamba face à vous. La contribution ou le rôle de la diaspora dans la réforme, il y a secteur, il y a santé. Vous avez belé kuna ba docteur, ba infirmier, ba nini, ba nini. Votre ministre de la Santé, Roger Kamba Diaspora comme vous, est avec vous. Les opportunités parce qu'il y a un projet qui va commencer bientôt là. Masolona de Pité, Bitumba na Pullman. Lelo na 4 heures du matin na atmosphère, dès que ba fongoli bitumba, batuba zoki. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Un ancien garde du corps, ya Franck Diongo, maître Bercy, à Lembi, à l'obéli menace, vient anga Franck Azali Kotine de la ye. À l'obé atakuna kotiko faire enlever ya kosa la ye mabe. Gâtem tonazolo, je vais vous mettre l'extrait. Un autre politicien a boye kotanga kombo. Amoni que bateau ezo kenda kotikala. A komi koluka porte d'entrée et pas chef de l'État. A contacté Nani dans ce numéro. Kombo na ye Nani dans ce numéro de l'émission. Biloko kozango nil par ailleurs. Nil par ailleurs. On va aller dans les Kasaï, on a comment un bâtiment. Au batonga qui na cadre à 145 territoires. Bazo buka yango. Balobi parce que ba fouti bisoté. À qui la faute? Dans ce numéro de l'émission. Selon député. Tokene na chofa kuna marche ya kafu kafu salemaki pona ko soutenir Constant Mutamba Tungunga. De l'orme Poshi et parmi les initiateurs ya marche one. Na chofa ezana secteur ya chofa chef lié chofa na territoire ya Lubao. Nous sommes en province de la Lomami. Voilà, to sololi wana et puis to sukisi, to talani. C'est bon? Quelques minutes, nous sommes là. Bande Konangai, je commence par souhaiter joyeux anniversaire à mon frère. Honoré Kabongo Aska Today. C'est son jour. Ce monsieur-là. Ezam Kolonayo, cher frère, que je n'ai jamais regretté de l'avoir connu. Tozalaki au musika aux États-Unis, aux villageois, parce que Nazar représentant un villageois. Onyonso, à Monique, Aza villageois, le Kolangai, à Tombola Loboko, place à vendre. Comment est-ce qu'on a commentaire? Place aux aides. Alors, quand nous nous connaissons, Mikolonio son Nazo et Bisakabino que Nazane Lokomoko na mona na vie. Suffit seulement okumi sata musala mutoazo sal. Lobi a joué extrait ya maloba na yo, abandi ko finga yo. Il y en a eu un en Angleterre azaji ko sala ndengwana. Lelo abunga. Mais biso to tikala kabo. Eza biloko biso ba villageois to sala kate. Et j'ai toujours découragé les gens ya ko sambale na kinoiserie ya modèle wa. Partout on ne peut pas faire le wenge. Il y a aussi la polémique au banda ko finga batu pour que oyebana non. Okoti koyebana sans que o finga batu biso yeyoti. Dans un modèle. Et ma famille est fière de moi.
parce que j'ai taillé ma voix na rock, na libanga muke. Et c'est ce que nous prêchons aux gens, même les membres à partir na biso. Na bisa kabango ne cherchez pas les raccourcis, que ne malembe, ti okokoma. Mais ceux qui ont coutume mutu acha sala kombo yo, toi tu penses que pour na batu baye bayo, il faut le kagara média au finga kabato sala kaboite. La médiocrité ne paye pas au kotika la kaka nengwan. Au kotika la kaka nengwan. Il faut y aller petit à petit. Et cause la malam. Population à Tchofa, bavandi balobi mo, moana na biso moko. Delorme, oyo, aza parmi ba initiateurs. Je peux dire l'initiateur ya marche wan, ya soutien de konaye. Bazaki ba adversaire politique, na Constant Moutamba. Il ne s'entendait pas. Mais quand son frère est en difficulté, a sali déclaration, et puis à Sengi Batouba marché pour nous soutenir Ndekonabango. C'est ça aussi. Quand il y a un problème qui nous divise, il faut, quand il y a une menace, Liban Nabiso, il faut tout ça la bloc. Total Ananou Mongoun. C'est ce qui se passe avec la situation à l'est de mon pays. Imagine on a bon et dans le secteur. Ce qui se passe aujourd'hui, tous agressés na Rwanda. Oyoka batukaga. Kuna accord wana et qu'on résoudre le problème te. Problème est anakati, il faut te dialoguer. Te dialoguer pour faire quoi? Est-ce qu'il y a une crise politique en RDC? C'est faux, il n'y en a pas. Qu'est-ce qui nous oppose? Oui, place Batouba Vandi, bah moi problème est alak. Est-ce qu'il y a une seule raison? Il y a Batouba Kamatamandu qui va que ne kobom. C'est les Rwandais qui nous agressent. Et de marcher na bango, et zaya mokiliba monake, Kagama zana problème te, problème est zaya bango. Trump est en train de parler. Le président américain, azolobela bananga te, azolobela bakabila te, azolobela accord entre la RDC, akena autant. Dès qu'Akiti, alobeli makambu ya kimia entre le Rwanda et la RDC. Il n'a jamais parlé, il y a crise interne. La vidéo est là, en anglais, nazoela ki bino yango depuis lobby. I think on Friday we have coming in, the Congo is coming in and Rwanda is coming in. That was a vicious war that went on, a machete war, heads chopped off all over Africa. They're coming in. We did two others in addition to that. Nobody's ever done anything like this. No, I consider him a person that's... Alobi, vendredi, lobby. Bakoya ko signé les Rwandais et la RDC. Et ce gens-là, bazana ba services qui sont informés de tout. Bino bolingi bo réduire le problème et tika un problème congolais. Ezalo kuta. Ceux qui besoin qui mbongo ya ba Rwandais, bako sili sabino na ba poison moko. Ces gens-là ne badinent pas. Comment vous pouvez faire tuer après bolobi to ya tovan? Parce que milimo ya batu nyonso tobomi oyo. Toko sala nangoni. Et ce qui m'étonne, et ça va tout ça dit comme on a que bayebi kolega biso nyos. La diaspora. Mais batu bango wana bakekuna. Vous ne saviez pas que eloko wana ko kene musika te. Na lobaki na bino les Égyptiens que vous voyez là. Boko mona bango te. Ba Égyptiens wana bozomona. Ngana lingina tala muto azaloba. Te e ko sala eloko moko te bazoloba. Si pour l'OTAN et si pour Israël na Iran, suivez comment maloba Trump azoloba. Na sepelite na makambu yo Israël osali. Iran pe makambu. Ce qui na lobi na bino, vous devez respecter. Ça c'est la puissance. Suivez-moi cet élément. Dès que nous avons conclu l'accord, Israël a largué un grand nombre de bombes, une quantité jamais vue auparavant. Je ne suis pas content de ce qu'Israël a fait. Vous savez, quand je dis « Ok, vous avez 12 heures », vous ne lâchez pas vos bombes au bout de la première heure. Donc je ne suis pas content d'eux. Je ne suis pas content de l'Iran non plus. En gros, on a deux pays qui se battent depuis si longtemps et si durement qu'ils ne savent plus ce qu'ils foutent. Ça c'est la puissance. Kaka, moi Rwanda, oh, ne bakosani. Bakosalani, botika koko sabatu. Il y a un lien que je peux appeler un lien spirituel entre Félix Antoine Tshisekedi na Trump. Ceux qui boye bakate. Botal à l'arrivée, il y a Félix Antoine Tshisekedi au pouvoir. Polémique et bandia, ba européen, ba français, ba bandi kokota ba. Trump a benga, ba européen, ba français.
Alors, faites attention, monsieur. Boko Tamakambu Anate. Il faut que celui qui a gagné dirige. C'est comme ça que Makambu est. Et le loi a zongi. Dès qu'on a un moni, tout va se retira. Parce qu'en réalité, pour tous ceux qui ont fait les sciences politiques comme nous, on va maîtriser. Normalement, la RDC, ils allaient dépendre de la Belgique. Non. C'est les États-Unis qui décident. Il y a une loi. Il y a la loi, il y a plus fort. Où est-ce que les Iraniens ont site où bombardé un site nucléaire, ils ont déclaré. Maintenant, même les intellectuels, les chercheurs iraniens, les chefs d'état-major accueillent. Et vous restez là-bas, il y a Koko Sakabatouke. Vous êtes des menteurs et ça ne va pas passer. Bandeko bazo kufana est, c'est parce que yo bandeko na yo ba kufite ndozo ça la blague. Bazana posa ya eloko moko la paix. Biloko bazo vivre na bananga. Yango bomoni Kabila akomi o nazo consulter, ngana zana problème te nazo consulter. Nenge nazo lo baboyo. Mutu mususu asinyaki na bango. Natanga kombo na ye l'enfuka. Il n'a plus le courage d'appeler le chef de l'État parce que ba pesa ye opportunité. Il y a des politiciens congolais. Et ça n'a pas politiciens moussoussou. Quand vous le regardez de loin, vous pensez que Moutouazan. Pour le moment, il a contacté deux chefs d'État. J'ai les informations. A contacté deux chefs d'État, il y a que Babon de la Fachi pour Kandi Makoyambaye. Kabila que vous voyez là comme évangéliste a contacté combien de chefs d'État pour que comme à peine à Matoy, je parle, ça c'est un autre cas. On a zoloba, Mikolonio so, Kotungi Saka, on vous a donné l'opportunité, messieurs. Et tous ces gens qui sont restés, Lokute Kotika Lakaka Lokuta. Lokute Kotika la Lokuta, ceux qui ont mouté Mamabé. Félix n'a jamais pris les armes. Et tant comme je vous ai dit hier, Bino Sali pacte. Pacte, il faut qu'on aille na etumbelo. Etumbelo senga ka sacrifice. Bino mokonde boyebi sacrifice nini boko sala. Mais quand Félix Antoine Tshisekedi arrive au pouvoir, a sali alliance na Nzambe. Il a fait l'alliance avec Dieu, c'est Dieu là qui les sauve. Banguna na enyo surtout baza toujours confondu. Otelemeli okwei, bo monter loko, ba monter loko na Genève. Il y a 5 contre 2. Bakwei. Moko bakomi kozonga. Lelo, si vous regardez bien, quand quelqu'un s'approche de Félix Antoine Tshisekedi, ata moi mouke, okomona loko la lumière moko boebim. Regardez le défilé Fadenhouse. Bango bakanisi quand de la patrie eza fayulu alemina ko yambaka bato. Quand de la patrie bakanisi eza parti politique to lingi to adhérer to lingi les opportunistes comme ça. Et vous savez ce qui se passe? On se rappelle quand il y avait des tractations pour que le chef de l'État actuel, Félix Antoine Tshisekedi, allait comme premier ministre. Tala na limité na résidence ta mitu ko ezotonda. Mukoloka kabadi banga bimi. Tobima boena balabala ta mutu ka moko tezali. Les politiciens que vous avez. Moi-même, j'en connais quelque chose. Okomana mutu azo c'est qui ça yo so ki banje wana commission moninga. Dès que le gouvernement est bimi, ceux qui venaient chez moi matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Ah, babandi ko finga. Comment on a abandi ko finga. Mais il y a ceux qui croient en nous. Ezala kuna. Na diaspora, ezala na Kinshasa. Ezana ba obandi mela kabiso. Parce que ce n'est pas facile dans les combats où tu soutenir. Je n'ai cessé de témoigner. Je ne l'ai jamais dit, mais je vais le dire aujourd'hui. Je dois dire merci à une personne inconnue parce qu'à Peki Sangana Tanga comme on a eu. Montre on a lati Rolex oyo. Rolex oyo basombelanga yango na Belgique. J'ai trouvé une personne, place azali moko akoyeba. Ameminga ina magasin ya Rolex abimisi 9000 €. Pona kosombelanga montre oyo. Alobi na lingi te qu'un jour basakana na yo que
oke kolata Rolex parce que ozwi ba fonction soki ya ndenge nini yango mutu akobeta yango na nini koloba te ke Eliezer soki ndenge nini oyo nga na dépensa mongo te 9000 euros en Belgique basombela ngai. Encore une fois de plus, merci à cette personne-là. À Pekisanga, qui n'a pas comme on a été. Mais c'est ça. Il y a quand même les gens qui croient à nous. Il y a les gens qui croient à nous. Et dans les combats, ils ont battu balinga raccourci pour l'intérêt na yakobo mabatu. Les loba secret comme kobim. Bokolanda maître Bercy, oyo azaki l'un des gardes du corps ya Frank Diongo bakanga na ye. Makamuna lobaka kotanga même batu. O basi ba kufa nangaliem boko kakoyoka ce qui se passe. Bonjour ma peuple congolais. Bonjour rébellé. Bonjour rébellé ma peuple congolais encore. Bonjour rébellé. Vidéo où on a au salango pour bomona bino moko. Là tous les mais c'est Franck Dion na prison so bomona ngana na simanga na di chapeau o ya ba tâche ba soldat. Wano komona massa na ngamu panjo na maître babu. Yé pa ote ko kufatiki biso na ba pasi kaka oyo ba beta biso po ya politique nambi donc na yeko ba mingi te po na yolo ba kaka po na vie na nga Franck Diongo mona vidéo o na osala ngona kacha bash bo mona na déjà na équipe na ngina sa entraînement mais ba bengi nga trop so moni makambo e komi boye nga na contre vie te Franck Diongo asali schéma na ye. Donc, il vient à Bisso, il a sacrifié Bisso. Bisso doit sacrifier. Il n'a pas surtout Bisso tout le monde. La police qui a dit que les filles sont mis à la demi, na bimi, na koti ba na souffra mingi. Tu as dit le viol ko la ngazati. Ngandem na di Franck Diongo bien. Donc il y a ça ko la Jésus na la Pierre. Donc les camons na ko ba o na ko sa a ezati. O nous na ko le beza vrai. Vieux côté vendu conscience de ça, il tient bengi batu. Demain vieux auto tina bas ba réunion na bango. Vieux ko ebisa massa na ngai propre. Kai bisanga ke sona meki ba ko lever nga obe ko bomisanga dans la date nga za exil. Ah vieux oko sa te vieux. Oko sa. Donc tu ko loba te, on va loba ba vérité. Nga ko na côté na vie privée no te. Na loba ka ba ndambo oko to yali ba introduction, pas même to komi. Yo lelo se retrouver kuna. Mais babetama batanyokoma bakota ba prison ba souffrant pour yo betama kité biso betama la mort ngai neti ngana betama la mort ta betama la mort ngai wona na sima na yo po ba musu ba chate me ngai yo na sima no na prison ngai yo vie ya nini on eza vraiment nini eloko nini ekosi yo lelo oke se retrouver que le peuple vaincra. Le peuple gagne toujours. Mais les loyaux se retournent au pays vers Hippolyte Kanambi. À convaincre Yonanine. Comment il y a démocratie, tout le monde qui peut na moka. Nous sommes vécu na maï. Et qui na maï. Pour passer au Kabila monisa biso na yo. Passer au nanga monisa biso na yo. Viobo Sanyang. Yo loba qui bien. Que mukolo moko te que yo reprocher Kabila. Parce que Kabila a le mal. Yo le bagi na biso nini. Jamais ko trahir, moko ko trahir ba kato loboko. Oluba yango bien. Na ba makamno lobo lobike Kabila soko kataki ba simbisi pouvoir. Finga na loba bonaza ni membre IDPS ni membre place moko. Na linga su ba parti politique ti. Pour na moni to kena na lokuta. Na préféré na va na moko na sala mouvement citoyen na je défends le Congo. Na défendre le peuple congolais, na défendre les politiciens de société. Pour les lois yo no salibo, soko selekata nenge failu. Failu lozana ya wati. Oma yango wana. Mais oya ko kende côté Kabila ko tangsa makila ba peuple congolais. Côté nanga ko boma ba congolais, yo ke kuna. Obosani nyoso. Obosani nyoso. Tous les combats na ekoti mai, ke na mai. Osali ke na mai. Et que na mai mon vieux et que na mai ba peuple bisus to zangina ba kufan pona bitumbo yo to peintre ba mettre mususu pona makambo yo so na titenu na tia na sentimentin na kanti mettre babu na kanti mettre saito na kanti mettre libaya ngaliema
lelo bakufi mpona Hippolyte Kanambe hein na boma maître Libaya na kaka kanchachi nani baleve maître Libaya bakotise kuna après maître Libaya kokimabimi une semaine maître Libaya akufi eza mawa vieza mawa ebongo bato na biso bamarche bakufi mpona bamarche vie récompense nini oyo bafamille baboki kokanisa vie opesinga mawa vie opesinga mawa bitumba oyo ezalaki boye te soki baoyo bakufa mpona komba démocratie soki lelo balamuki bakotuna vie osi biso soni nga nalobaka baintroduction ana na koti vie privé te nalobaka baintroduction mpo kala mingi te na kobeta babombe moko nucléaire bato bakocomprendre nani aza mabe nga na yo bato bakocomprendre yango lelo so mpe tolingi tosali débat toyebaki nani aza mabe nani azo parce que biso lelo oyo olakisaki biso ki faut tobunda koma démocratie basimaka mandoki te basimaka minduki te makila bato te mais yo se retrouve na ka wana nga alobi te ke opouye Félix nabi opouye te nabi te opouye pouvoir te mais okoki kofanda awa obunda komba na yo ndenge fayilo obunda komba. Voilà wana maloba na ye plusieurs fois asengaki nga aleka na plateau oyo nazotala na lobi. On se dit on ne doit pas mentir les gens éternellement bandeko na nga ndenge azoloba wana ke nano asimi na vie privée te et ce qui m'étonne eza ko croire que okobangisa bato kosala te te vie zongande na nzela na yo okreya ba vipère awo tango liaki ba mbata na même quartier ba vipère wane pas ba force du progrès basala kinini ne croyez pas que yo simba batu nyos obomisi bana batu ok kosala alliance na Kabila. Pour le moment je vous informe que Kabila a touché plusieurs chefs d'État pour que afongolela yema porte pas Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mususu azaki na Kabila oyo pe ozalaka na ye asa contacté deux chefs d'État bazo beta na porte. Le bateau est en train d'aller et nous allons nous poser la question qu'est-ce que vous allez devenir? Na Belgique pe bazo kanga sans papier un jour ba ngatamu makambo na habité et loko totikali nango que j'insiste bande konanga au moment tozolo ba visite Congo ministre na biso tourisme accueilli oya sport accueilli. Mais qu'est-ce que moi je vais demander? Toko senga ba tuté ke ba ya ko visiter Congo biso moko soki biso moko tozo tonga mboka ngote embouteillage paille oyo pa chacun doit jouer son rôle yake tangu bato ango bazo ya ko visiter tozo bisika ya ko faire visiter bango les escrocs les détourneurs s'il vous plaît bolimbi sabiso bo sala ta c'est le fait ya ke mikolo bo détourner te na lobibo ba peso responsabilité ça l'a tout marqué passage na yo banda kozana ngo nyoso zana ngo olingi lisusu nini. Faites tout tant tozolo ba visite Congo il faut tozala na bisika ya ko faire visiter ba pa na biso ngo ba koya tozana ba site belé tozana bisike belé ya batu ko visiter. C'est ici où je félicite le ministre du tourisme ba effort azo sala. Il faut qu'on sache l'effort pour que zoki batu baye toke to faire visiter bango tala to mona kaboye même bangomba onga na ebisibino histoire ya tingitingi to kobeta ngote bisika ba boma ba utu na ba congolais ba tembo na ba tumisu ba tondisa il faut batu ba banda ko kende ko visiter parce que Goma wana que vous voyez mchezo aita kwa kotena blague kozala lisusu te de demain l'accord bao bazolota on doit aimer le pays. Namoni bazo buka ndako na programme ya 145 territoires. O bazo buka parce que ba futi bangote. Maintenant j'ai commencé à me poser les questions. Oui. Ba futi yote. Obuki bisika bana bakokati kotanga, obuki o faire perdre na kwena yo parce que yo zana mbongo, ozana posa ba futa yo mbongo oyo kosilisa pasi na yo. Ozana droit certainement, l'homme mangera la sueur de son front. Mais ce n'est pas que
au faire pénaliser batu nyonso. Et qui est responsable? Prestateur. J'ai vérifié l'information. Mutu ba pesa ki musala ki asala. Azui pe mbongo alien nyonso azo futa batu te. Le prestateur doit être poursuivi. Je suis parlementaire, je vais peser. Monsieur, on va vous poursuivre. Mais bako poursuivre pe ba o ba bukinda kwa ngoa. Destruction méchante, c'est une infraction. Il y a les voies pour réclamer. Boni batu boko changer te boy. Boko changer te boy ponani. Bandeko nangana lingina sukisa. Bino bandeko bazar bozana Belgique. Votre ministre de la Santé, Roger Kamba, diaspora comme vous, Azakoun. Ba projet Zaliao. C'est votre pays, c'est le moment. La difficulté que nous avons avec la diaspora intelligente, ça l'assemblant, les compétences de la diaspora. Bazo bomba yango, batikeli kaka ba o bazo longola ka bilamba na ba réseaux sociaux. Ba o bazo finga ka batu. On peut croire que c'est ça l'image de la diaspora. Non. Cette diaspora, il y a le forum des intellectuels congolais de l'étranger. Ezakuna. Ezanaba oyo, ce qui okuteli na yo komituna. Lui-même, Roger Kamba. Est-ce que vous avez déjà eu des échanges avec ce monsieur? Vandanaye? Oko sepela? Donc, il y a eu des pestes bazana nunabatu. Oko sepela. Aye kuna oza munganga. Oza médecin, oza infirmier. C'est aujourd'hui le 26. Beaucoup de solo là. Votre pays a besoin de vous. Tolendi ko kene ko se faire soigner na ke ko sali sa check up alors que tango zoko makuna okutaka bandeko na yo. Okutaka bandeko na yo. Mais ce qui ba ye awa ba boche ba infrastructure bo sali ba état de besoin. O comment na toza na posa o kene kuna te. Ya tozolo bela solidaire optique que je ne sais de féliciter. Je ne sais de féliciter solidaire optique. Je termine mon émission pour nous koyebi Sabino, Copé Sabino fait de société. Atmosphère bafongoli yango ya Pullman, bafongoli yango kaka lobi. Bitumba ebimi kuna. Fumu. Non. Ozofinga batu muyibi nga muyibi na yibi eloko. On a pété bien. Merci. Buse. Non, pété bien. Buse. Mais vous aussi matika ya buse. Buse. C'était ma carte. J'assume. Et je ne regrette rien. Tu dois t'en passer de le faire. Mais si, moi je viens, écoute, moi je viens. Monsieur Ouattara, ce qui Ouattara wana bacha kuna tellement que Pullman ne bomona kangoan et comment kana maboko abapaya qui n'écoute personne. Naloba na bino ke bandeko na bino wana bokuta ko kutaka alati veste bon ezaba teni na bangwa musala alati veste alati bien azo servir yo azo sala boy ndeko na ngai soki ozana pour boire pesa ye vos frères là souffrent bazo souffrir soki ozana pour boire pesa ye mutu wana babeti pona nini nani abeti sie ezana nazoka kuna batu ba pesa ki ko gérer so gine la sécurité de là bazo comprendre bangote oyo bazo cha bango na ba cop na bango ce qui olobi azana kamwa entraîne na ye ya muke na présidence oyo akumisaka Eliezer va faire quoi, ils vont faire quoi, vous allez voir, on va l'arrêter boloba yangoti boye bakanga muke bino boye bakanga muke bo sala ba trafic d'influence na bino wane pas batu misusu na lobi boy bosala ba trafic d'influence na bino wane pas batu misusu pas na ngai te komekate okozika. Vos frères sont en train de souffrir là-bas. Pour manango wana bosi boteki parking bosali nyos
immeuble wana etikali ti lelo ya intérêt si la raté pourquoi si la raté ba o bazo tonga na ba parking bazo sisa bandako wana etikala lokola keko pourquoi atmosphère ba fongoli yango à 4h du matin ba beti moi mobile wana bazo kisi ndenge bazo kisi wana nino gérant ba cha wana vous êtes comment vous autres et moi tamwe je vais être avec vous et puis bolobaka na kuku hein bolobaka na kuku bosaka na bato vous salissez le nom du chef de l'État comme ça. Même comme moi, la famille Tshisekedi, tout le monde aujourd'hui devient Tshisekedi. Tout le monde. Baboti na bino bolongola ba komo na bango bino nyonso bokoma ba Tshisekedi. Pour salir la famille Tshisekedi. Jean-Claude Akendaki wana ake o batu bakei kozwa mapangu na kom ake zongiseli batu. Il a même laissé les numéros. Aujourd'hui c'est la famille mutu nyonso akomi Tshisekedi. Bino bozande musu. Quand Kabila était ici, bokoma ki ba Kabila. Quand Mobutu était là, comment qui va Mobutu? Bozandengwa, les lobes comme Tshisekedi. Tshisekedi, famille Tshisekedi. Et quand on vous parle de ça, non, voilà, vous allez voir. Vous allez voir Ozolo Bananga. Je défendrai les Congolais. Parce que c'est la mission que j'ai réussi. Et je défendrai ces Congos. Merci Fachi pour la diplomatie. Tous ces gens que vous voyez là, attends ce que mon va publier loco et comme une positionnement. Balobaki va goya fêter le 30 juin. Botuna ba on va fêter wapi sigo. Les négociations ba comme ko benga wa chef d'état. Lobela biso. Allez les capables, ce samedi on va se retrouver. L'avenue Kabinda numéro 102, croisement Kabinda Kassavou. Bande quoi France? Mettez-moi cette affiche-là, papa. Bon, les 5, on va parler, il y a 65 ans de l'indépendance. Ça coïncide bien parce que l'indépendance, il y a Mbala Oyo, Toko Fetango avec un accord de paix. On va Rwanda, Bazobima. Oh, Bakotika Batumisusu, Batika, Tokotika la bango, américain de s'occuper na bang. Tozakunati, Tomonan. Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du grand qui quittez les groupes armés, je vais le dire.